te ya Kofi Olomide. Hein? Ok. Kofi Olomide, il est qui au Congo, Antoine? Moïbi Moko, Moko son PC. Il est qui? Ton a problème très sérieux, Makamba Congo. Ils ont coûté biso cher, à mon avis, na biso. Hein? Tout le monde a Kofi, tout le monde a Bawera. Ça, c'est la distraction. C'est l'humiliation. Oyo, Azongi, Kunogere, immeuble naye, na mbongo ya Congo, atonya na Tanzanie, na koluba peuple ya modèle nini ndeko na ngai. Quelle sorte ya peuple, même bandeko bazana poto, bazali na kobana na Uvira, Bukavu, Goma, Kisangani et www.congofrance.com. Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission Les Grands Duplex. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir pour vous M. Boketu Wayambo. Il est avec nous. C'est pour parler de la situation de la République démocratique du Congo Ndeboye, puis voyage à Joseph Kabila en Tanzanie. Joseph Kabila a inauguré l'immeuble en Tanzanie. Tomoni dialogue commence Kesuki, Penengezo Kinde, Penengezo Robanda. Tomoni sujet eza ebele, mais avec monsieur Wayambo Boketu naye ndetoko yeba susu ko développer puis na rotuna ba mituna o ezali très sensible par rapport ya mbokane RDC. Bonjour monsieur Boketu Wayambo. Bonjour ndeko na ngai Joseph Didi Dipumba, PDG à Congo France, grâce nayo ndenge le nom mokili momba diaspora partout dans le monde pe Congo momba za kolanda biso. Merci na nyonso za kosala pona tolekisa ba message pona ko fortifier bato oyo baza kolemba biso to telemisa bango yango wana nazongisi lokumu epa Dieu tout puissant, le créateur des cieux la terre. Tata Nzambe merci na ndenge yo moko pesi biso makasi ya totelema pe tobundela mabele ya Congo. Nazongisi lokumu na ngai na Seigneur Jésus Christ, RDC le roi du Congo, yenda zali médiateur epa ya papa, yenda za solution ya Congo, yenda za lumière ya peuple congolais, yende biso ba congolais to yamba ye na mokili mobimba. Tango na bana Israël babomi ye bakele na ngomba ya Golgotha, batangisi ye makila, biso tondimaki to yamba ye na Congo. Yango na papa ale molota lobaki to yamba Yesu Christ lokola roi ya Congo RDC. Yango toza kosenga na ye bamakila ba inosa esopani ebele Yesu Christ okabiso mawa bamama violé bana koboma Kongola komo kufa lokola njinji Kongola zangi valeur yaona kozokisa lokumu epa papa Kimbangu prophète ya mboka wana onzamba kitisaki yenguya na kamba. Papa Kimbangu bundaka bitumbao na occidentaux na ba belge na ba américain na ba français osalaka tout bakangi roi ya Belgique na Allemagne. Papa Kimbangu na molimo ayaka kofutela roi ya Maroc prison pour à libérer Congo le 4 janvier 1959 tozwaka indépendance na biso. Tala bitumbo nyonso papa Kimbangu abundaki, bitumbo nyonso Lumbumba koko na biso akufaki na 36 ans José Didi Dipumba, bitumbo nyonso bakoko na biso bakatalaka maboko likolo ya Kaptu Équateur, likolo ya basala Jekamine, likolo ya basala Miba, likolo ya basala rail ya train ekeretina Matadi. Tala lelo grande humiliation oyo baimilie bakoko na biso, baimilie bale moloto, baforme Tchebeya, bapase Lukusa. Kongola komi moto pamba devant ba Rwandais. Congolais to éviter to sili valeur na monde mobimba. Lelo même na Brazzaville basa ko boma biso, na Angola basa ko boma biso, na Zambie basa ko boma biso, na Uganda basa ko boma biso, na Burundi basa ko boma biso. Rwanda nde aye pena ko s'imposer. Petit pays moko baza plus de 7 millions d'habitants. Les bateaux dirigés plus de 75 millions de Congolais. Peu Harry Hippolyte Kanambe, Jeannette Kanambe, Zoé Kanambe, PDG Ofida, Nani Moïse Mwarungabu, quelques Barwandais, au Bazaka Mouké, Talanenge, Baimilie, Congolais,
baza kosakana na ba Congolais ya mwana José Dipumba mwana papa Dipumba na yepa na yo po na l'exa message oyo Congolais lumba ko vivre na ba rumeur, Congolais fa lumba ko vivre na ba émotion, Congolais fa la déterminer surtout ba diaspora to lumba na rumeur po to gagner bitumba na biso. Ok, mais c'est Boké Chouayambo par rapport à la situation et sur le Kanakati la République démocratique du Congo. Tu as vu qu'il y a Botami Kuna, Osana Bandeko Kuna, Osape, compatriotes et puis combattants résistants aux Obundela. Mboka non, c'est qui est normal. Mais question d'actualité, et ça lit par rapport, il y a Joseph Kabila, donc Oasa président, il y a RDC, Robin, le président. Joseph Kabila a outaki Tanzanie, tout le monde qui voyage naé. Tout le monde comment est-ce que asala qui discours naé par rapport à makambo élection. Tout le monde qui se par nenge a inaugura qui ba immeuble naé oeza atongi na kati ya Tanzanie. Tout le monde peut les sous comment est-ce que akenda qui pas ba étudiant à financer bango et puis tout le monde ba réaction na yo et que kozala nini avant que Natuna yoba question mususu est très très important na bateau na surtout bon la biso na kata congofrance.com. José Dipumba, grande humiliation, diaspora ya France, ya Angleterre, diaspora ya Suisse, diaspora ya Allemagne, ya Hollande, ya Espagne, ya Italie, ya Afrique du Sud, ya Canada, États-Unis, ya Belgique, ya Hollande, c'est une grande humiliation. Oh lelo imposteur Ari Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe, oh pa maman ne komone Marceline, akena ko defa maman Sifa, lelo ezali ba poignada peuple congolais dans les dos que motoana aibi peuple congolais te azongi na Tanzanie. Place ye abotamaki, place ye abanaki komema defa na voiture na ya rouge. Azalaki na Toyota moko ya rouge place okuta azalaka na mwa boutique na yo wana ba libanais moko basala boutique na bango ya ba portable batekaka wana mututu akoba na Tanzanie so balakisi mwa magasin wana place imposteur Ari Hippolyte Kanambe azalaka na Toyota ne ya muke ya rouge abandaki komema defao. Voilà le grande humiliation oyo azongi kunogera ba immeuble na ye na mbongo ya Congo atonyango na Tanzanie na koluba peuple ya modèle nini ndeko na ngai quelle sorte ya peuple meme bandeko bazana poto bazali na kobana na Uvira, Bukavu, Goma, Kisangani, Équateur, Bas-Congo, Bandundu, Kassa Occidental, Kassa Oriental na Katanga na Kinshasa ndenge nini tokoki kotika ba Rwandais ba milliers biso ba piller richesse na biso ole nenge mbongo azoyiba abomi ba Congolais plus de 12 millions tala lelo oyo Ari Hippolyte Kanambe mwana ya Christophe Kanambe asali ba immeuble na ye asali yango inauguration bi ba Congolais bo bazoba na kosakala na bino na bomaka bino bosala na rien na yibi pe mbongo na bino bosala na pe rien atongi yango pe na Tanzanie place ya kolaki pe azuli susu mbongo ndeko na ngai José Dipumba PDG ya Congo France akena université étudiant ya Tanzanie akabi mbongo abiba Congolais bazoba peuple moko totina na bango na ba église na koropa ba pasteur na bango na zo ba mende na zo bale ya tundu ba mokolo pombo na zo bobe minaku na zo ba André Kimbuta bazana na service na biso na Janel Kanambe na Kagame kala grande humiliation oyo Ari Hippolyte Kanambe atikala jamais kokena na Inikin atikala jamais kokena na Ista atikala jamais kokena même na université ya Lubumbashi même ISP Bandaka akoma même pas et pas d'étudiants après ça bango ata ba bourse ya pamba bourse d'étudiants congolais il fallait bazwa yango na bakoma ko pesa ngo ba Rwandais bakelanga na États-Unis ba yaka na photo lelo nous sommes infiltrés nous sommes milliers yango na lobi ba étudiants ya Congo ben intellectuel Congo
intellectuel congolais à lobby bétidia ya Mouchetouville Issa IEC Inikin université partout bola muka tala ari du politique kanamba emilie bétidia na biso ke azombongo ya Congo apesa bandeko na ba Rwandais o bazali na Tanzanie na université ya Tanzanie. Vraiment l'air est grave, situation est catastrophe. Peuple congolais to la muka to le mwana buzoba, peuple congolais to la muka na buzoba, to komi humilié, to komi esclave na mabele na biso moko likola ba Rwandais. Toza komona lelo ba Colonel Nanga oya seni baza kosala mpona intérêt ya ba Rwandais. Tomenaki ape malumalu awa le na 2006 aboko proclamé champion de bazui après ça ngoka ipa batuchi tomoni ngoi mulunda na 2011 azu élection à Tshisekedi après ça ngoka batuchi tokosala boni na intellectuel congolais na suka wapi na boketu wayambo na sala boni nzambe yo pesa ki makasi na papa Kimbangu je tout pour ça pesa ki makasi na David o pesa ki makasi na Samson opesaki makasi bandoto ya malamu epa ya Joseph n'Egypte opesaki makasi na Moïse kolo tata nzambe yokela biso mawa tofukameli yo pesa biso nguya oyo kitisaki na bana Israël nguya oyo kitisaki le 4 janvier 1959 peuple congolais balongwa na idolâtrie ba reconnaître Dieu tout puissant ba reconnaître Jésus Christ ba reconnaître papa Kimbangu tokangola Congo wana tolongwa na pasi oyo ya mwana José Dipumba ezali mawa Congo ba congolais tosambwe lelo bazofinga ngai boketu yambo ozala ba diplôme te boketu yambo otanga te me moto lelo afukamiseli Evariste Bochabe moto afukamiseli ba André Kimbuta moto ya tanga wapi ari di politique kanami gardien ne wapi ari di politique kanami université ne wapi ba congolais bazopesa ba Rwandais valeur basakana na boketu yambo oza leader mosali ya nzambe o nzambe atindi ya dénoncer po Congo ya lobi ya sika peuple congolais balongwa na idolâtrie peuple congolais batika ofukamela ba pasteur batika ofukamela moto soko moni moto na mbongo okabi ame na ona esprit na ye pa ya moto na ezoli na ye. Vraiment nous sommes humiliés. Tonton José Didi Dipumba PDG Congo France na 5 grands soulèvements populaires peuple congolais fait tout toujours il a le souffle de Dieu ndaba soufflaka tango Josué abukaka mira Jéricho ndaba soufflaka atindaka meme bespion mboka ni tozozanga ta bespion kota ba Rwandais poto dénoncer makambolo. José Didi Dipumba PDG Congo France ba Rwandais ba humilier biso mabe to éviter soki humiliation ko kolungwa na modèle nini lobi na Congo na sengi bandeko baza na Congo botala ndenge moto ayaki maboko pamba kanamba ayaki maboko pamba na baboti ya mbula botala bomona ndenge ba humilier biso na ba Jeannette Kanamba komi koloba Jeannette Kanamba komi koloba ke et komi tour ya batouche congolais. Est-ce que na Congo nous sommes les Bantous na Congo ba diaspora ya France ya Belgique ya Londres ya États-Unis na Congo tribu ya batouche ezali te tribu ya batouche na bautu eza na Rwanda tribu ya batouche na bautu ezali na Burundi. Regardez aujourd'hui nous sommes milliers vis-à-vis de l'intellectuel congolais, babimi ba irresponsable, bazwa grand nation na biso, pe bakabango na maboko ya ba Rwandais, na zongi solo maloba ndeko nanga José Didi Dipumba pona kutolo panda vérité comme moment ya vérité, eza musu moment na Congo moto aleki moto asate. Totele meli mboka na biso papa José Didi Dipumba. Ok, merci beaucoup monsieur Bokechwa Yambo. Déjà bazo landayo mwa mingi par rapport ya makambo soto yo ezo de kanakati ya République démocratique du Congo na yebiki bamtumisi bazala oui allo bamtumisi bazala contre na ba propos na yo bamtumisi bazala pour na ba propos na yo. Alors toke na deuxième question eza par rapport ya rassemblement otomonaki ya Etienne Tshisekedi na conclave otomonaki ya bato rassemblement bato opposition
oyo pasaki réunion na grande réunion na bango na Kinshasa to monaki comment est-ce que batondaki comment est-ce que bato bazaki organisé pour na balobela mboka to ngato ba déjà ba point de vue na yo par rapport à rassemblement au terre ko lekala kati ya RDC yo pona yo point de vue ni ko kopesa et puis na discours ya monsieur Etienne Tshisekedi ndeko na ngai José Didi Dipumba na yebisaki bango ke Tshisekedi dans un grand visionnaire na bolenga nkoi na ba Denis Sanga ba professeur Matungulu ba Failu ba José Ndundu ba ndeko ya dynamique opposition ba Saoli Sanga Bonganga ba Jean Berté Wanga na yebisaki ba diaspora bela ba combattant ba finga kinga ba emilia kinga ndenge ba mesana na lobaki ke na zana avance na bango ya plus de 100 ans to esprit na ngeza esprit na nzamba atinanga ndenge mosusu na yebisaki bango bandeko na ngai tokoki kosala ba marche millième de marche esali befe lumbe moite kanambe dégage esali ba effet ndeko na ngai mais maladie ya Congo ezali biso diaspora te ezali peuple congolais te maladie ya Congo ezalaki ba politicien congolais oyo babotama na mangwele bazwa conscience na bango ndenge biso diaspora tozwaki conscience yango monaki nzambe etilizaki ngai po atalaki Kulutu Tshisekedi atikalaki symbole ya mboka balingaki bamema Kulutu Tshisekedi na dialogue oyo ya barwandais oyo akantiati lelo ndenge esalemi wana nzambe etilizaki ngai nasalaki oyo nakoki kosala mpo na sauver Congo donc nzambe etilizaki ngai mpo to sauver Congo lelo Congo ezali sauver makambo tu ngai nalobaki na bandaki koloba Félix Tshisekedi adenosaki tout oyo na bandaki koloba bakebo bakutani bakebo basali mais wana eza le passé lelo ngai na besoin le présent na futur lelo oyo toyebisaki bango sa soki bapoliticien congolais basangani te na niveau ya Kisasa combattant diaspora po bakombata ebele ezala ya France ezala ya Londres ya Belgique bazwaki komba oyo en otage ekomaki place na bango ya bavedete oyo bayaki mpo bawelelaka basi basalaka bamakambo ebele balingaki Congo ezala libéré te. Dieu merci toyei kosala peuple mokonzi le peuple souverain oyo tolobaki biso tozali basyndicat ya peuple nde toyei kosala lettre na biso ouverte oyo totiaki entre Kulutu Ngwanda na Kulutu Tshisekedi le grand visionnaire leader naturel oyo nzambe atikele biso symbole ya mboka tolobaki basangana bapoliticien basangana po toboma nyoka oyo kanambe mais lelo oyo Kulutu Tshisekedi etaki grand visionnaire na bandeko ya G7 dynamique opposition AR bango tu basangani balobi non tokomi na bandako tokomi na bapiscine tosomi bandako na libanda ya mboka bongo tokotikela peuple congolais mabeli wapi bana na biso bakoko na biso lobi bakojuge biso bakotunaka biso nini yango moni ke bayi kosangana awa na conclave ya Jeval conclave wana yango nde ekotroube occupation ekotroube barwandais kosangana ya bakongolais epesi bomba na atomique même pas occidentaux même pas barwandais babi mama na ngai biliaki biso bikoki bakongolais bakomprendre biso lokola bakongolais bakomprendre biso biliaki biso bikoki ngongo ekoki ya kolibere Congo Tshisekedi azongaki Congo le 21 juillet nayebisaki badiaspora na bakombata bitumba ekomi na Congo bazotia tembe nabi bandeko bitumba tobundi tolobi ebele mbula na mbula po peuple congolais ya Congo mumba po bayoka biso 18 lelo peuple bayi kotelema babimi le 27 6 millions bayambi Kulutu Tshisekedi le 31 juillet les mêmes choses toyi komona na le 19 septembre na le 20 septembre peuple bimi et manifesté contre bandeko na biso mes condoléances na bandeko tout bakufi na Congo oyo le 19 septembre na le 19 le 20 septembre yango moni ke lobi basalaki conclave mpona koyebisa ke nzelo barwandais bato baza na Kantiach Kamere oyo baza na Kantiach Kulutu Tshisekedi alobi ebisi bakongolais
bozala pressionné te likambo boma bacongolais balingi kopressionne vi ya bato. Congolais alingi idolâtre. Congolais pour les Congolais moka mi libéré, mais Congolais makambo ba Rwandais bomoni ba corps tout ba Congolais intellectuel Congolais basala depuis l'occupation ya ba San City ba corps à Lusaka Yemera ba corps tout bato batania na ba corps wana kaka ba Rwandais ba Ruberwa sakana kana ba Congolais ninga zawana Ruberwa nzamba la kate Kulutu Tshisekedi alobi le 19 octobre oyo ezali carte jaune bongo le 19 décembre nde kozala carte rouge finale ya makambo soki Kongo ekotikala banzete ekotikala banzete mokolo wana soki mpe na libanda ya mboka oyo naza koyebisa José Didi Dipumba naza koyebisa bakombata na badiaspora ke komba etikali moko totika kopesa ta na barwandais komba etikali diaspora ya Londres po Kongo eza ya bakombata te peuple congolais aza na otage ya moto te komba ezali ya bakongolais diaspora ya Londres diaspora ya Belgique diaspora congolais ya France ya Canada États-Unis Afrique du Sud komba etikali mpe tobotola baambassade tout oyo eza libanda tobotola baambassade po tozwa victoire yango nga na remercie Nzambe na kumisi Nzambe na grand leader oyo aza sur place leader alobika makambo misato mokili mombelingani. Ça c'est les signes d'état, les signes d'état congolais. Comment le biso congolais za orgueilleux, congolais za jaloux, congolais ndima moninga te, congolais li komindi mate, congolais li fait ko ba coloniser ka peuple, bato bazala na sena bango banyata ka peuple, mais le Nzambe a démontré bango Kulutu Tshisekedi alobi vous allez impressionner te. Bon vivre na distraction te les 19 les années chiffre 19 ndezo kata makambo na Congo yangwana ngana remercier bandiko rassemblement yangwana lobaki diaspora congolais le tchaki numéro ya Failu pardon José Didi Dipumba zongisa lisu numéro ya Failu to contribuer mbongo wana to pesa ba pasteur hein professeur Matungulu Freddy Matungulu mbongo wana bapase diaspora bakomi nango bariche mbongo wana tukongola sale ambiance awa bafete akota babersi bazeniti ya batola lelo bapesa bango mokongo balasima barwandais totindika mbongo mpona lobi na soulèvement populaire oyo totika na 1 mois 2 mois mbongo wana esauve combat esauve Congo si totindi ata ba 1 million ba 2 million bato bazwi yango bamama tout bato tout bazotina mbongo na ba weser nyo bobomba papier na bino lobi tokolakisake diaspora congolais tolibéraka Congo tokontribuyaka mpo bato bana tere bato bakufaki ebele bato bazwi masasi ebele mbongo wana efe esunga bato na l'hôpital. Mais monsieur Bokechua Yambo tomonaki rassemblement ndenge elekaki mais tomoni opposant moko azalaki te nani Vital Kamerhe aza pe opposant. Non, José Didi Dipumba Kamerhe c'est rwandais Kamerhe aza Kamerhe infiltraki Kamerhe akaleta teke ba policier congolais bakoli Kamerhe ebaki kati ba policier congolais balingaka corruption babando corrompre bango na mbongo mike donc grâce il a lelo oyo kotelema ya ndeko na biso ba Moïse Katumbi oyo kotelema ya ba Tshisekedi kotelema ya ba Denis Esanga ya ba Olenga Nkoi kotelema ya biso ba Bokechua Yambo oyo yango échanger ba donne so nazotanga Congo bato parce que baza na terre bapesi ligne na Congo yango moni ke moto nani Yves Mbekai Yves Mbekai akomo lela na monoko ya mboka tokoma na dossier Yves Mbekai tolingi lokwa otangi kombo ya monsieur Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi yepe aza même fasté na monsieur Vital Kamerhe parce que bango nyonso te ba travailler pa président Kabila ndeko na ngai na Congo nazo bana diaspora politicien ya mosanto azate
soki tozonga na makambo wana yango na bi wana eza makambo mosusu nazoloba na yo makambo oyo makambo awa omoni nga nde nalia naza moto ya motu te nasutenaka lider moko te mpe nanga na nsima lider moko te me naza kotanga makambo batere okabolu bafranki diongo naza kotanga bamartin fayulu oyo tobika na liwa awa nazotanga bafredi matungulu nazotanga baindundu nazotanga baza ebele wana basaoli sanga bonganga nazotanga bafélix tshisekedi bato bazobunda na peuple bango wana donc bakatumbi wana bazosala effort mpona makambo ya kongo so moto aboli na ye asali oyo ayeli mokili nga na fanatike ya moïse katumbi te me nazoloba eréalité ya bitumba ndenge eza na kati ya terrain na fanatike ya ni tshisekedi ni Gabriel Moke na fanatike ya motu te me nazoexplike bato ke grâce ya bato wana nde tokozwa libération ya Congo. C'est ça le problème. Dans la fanatique ya Nzambe, Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre, na fanatique ya Seigneur Jésus-Christ RDC, le roi du Congo, na reconnaître un prophète dangai Fumukimbangu bato ya molimo. Mais nata koloba na cher que il fait bato na basangani tokozwa libération ya Congo. Oyo aza na problème ya Tshisekedi, ya Moïse Katumbi, oyo aza na problème ya Martin Fayulu, professeur Matungulu, ba libérer Congo, bongo batia bango na justice. Oh, biso tozolo rende, bande kona biso basangani pour ba sauver Congo. Ok. C'est ça le problème. Mais c'est pour que tu vois Yambo, alors qu'est-ce qui se passe parce que loko ils ont dérangé moi ba te belé entre Yves Mbikai parce que ça là trop par rapport il y a Vitel Kamere ndenga komi ko rouler. Qu'est-ce qui se passe entre Baromi Balewana na problème oyo ya escroquerie? En tout cas, Yves Meka, il y a une vision de Konangai. Bazozwa Congo et comment est-ce qu'il Gabon na bango ba Yves Meka iwana. Bazozwa Congo, ne bazaki Congo net na ba José Makila, Yokozuna, na ba Jali Fiembusa, na mone bela bato bazana na ba Congolais. Bazo comprendre que avantage tout ba osala, omoni bato tout ba na kanchaji. Bato tout ba na kanchaji. Ba baki ba poignarder peuple en épée. Oh Jésus-Christ abaki, celui qui tue par l'épée périra par l'épée à son tour. Batouana tout bakokufa. Soki makila nzambe aningisi mboka wana. Premier soit le 19 tozo senga na nzambe. Batouana bakokufa. Motakubika asante. Po place bazakuna na kanta china oya intérêt ya Congo wana te. C'est l'intérêt ya Rwandais. Intérêt ya Rwandais. Yango bi Yves Mbekai aleli na monokomboka akomi kolobali caméléon caméra akomi korouler mais tango balobaki na mongoke bosanga na bana mboka alingaki te akomi koleka na ba chaîne nyonso akomi kolera na monokomboka il fa subir humiliation lelo akomi humilié caméra zongi na Ruberwa caméra zongi na Jeannette Kanambe caméra zongi na kaya bandeko na ye ya ba Rwandais po caméra ebike soki ba Kanambe atamboli lelo soki soulèvement populaire salemi ke Kanambe atamboli Kamere pe akotambola kolongwa na mboka wana na sinasa Kamere ke c'est le moment comme premier ministre dans 2 mois dans 1 mois pour akomaka commissaire sous-régional te ya Congo Vital Kamere alias Caméléon. C'est ça le problème à Yves Mbekai. OK. Par rapport, il y a militaire, il y a États-Unis, donc un militaire américain, encerclé déjà RDC et puis les autorités congolaises basées sous contrôle, sous écoute à partir des États-Unis. Parce que les États-Unis, les lots, et mis sous naïe du Colo à la République démocratique du Congo et ils ont la date. Il y a le 19 décembre pour réagir. Et là, on est par rapport déjà tout le monde aux États-Unis et eu moi décision pour respecter la Constitution. De Kodama to expliquer aux États-Unis. Barack Obama na prophétie à papa Kimbangu na mwana moko boy makile bi makaena Congo asi alobaka. Toyebaka na biso ke toyebaki yango ke Barack Obama ko tika Congo te wazalaki na promesse ya Congo. Barack Obama ko sisa mandat na été sa Congo ezala libéré mais justement
batie bango na écoute lelo bamilitaire ya américain déjà na Congo wana omonaki yo otiaki yango bazobeta bale bazozela américain batindi John Kelly batindi bato yo moko omoni ndenge bahumilie représentant Barack Obama na aéroport na peto nani mukala ya mende bahumilie. Moi je crois que le moment est venu ngai nazoexplike badiaspora ke bitumene na Congo est-ce que ye peti wana bamercenaire wazwi bakobunda na baaméricain bakokoka baaméricain yango tozomona lelo omoni awa États-Unis etelemi parce que balobaki yango na 2025 se badéveloppe Congo ekomoka Dubai, Congo ekomoka États-Unis. Baaméricain baza na besoin ya Congo bazonga balingi bachinois te balingi benge te balingi mboka wana ezala développe pétrole eleki partout na Équateur toza na pétrole bakongo pétrole Kivu pétrole bandundu pétrole barégion tout nde tovanda na biso na Congo tovanda na likolo ya pétrole tovanda na réserve ya mai na mokili mombeza na Congo. Deuxième forêt oyo ezopesa énergie na mokili mombeza na Congo yango na bi koka aux États-Unis à comprendre que Congo eza premier Congo pena na logique du chose na zo ba diaspora Congo ezali première puissance mondiale. Ce que le Congo est développé la Chine on est côté les matés. OK. Congo là ko kene Dubai te. Dubai ezosala na oranine. Oro ya Congo on verse ezosala diamant oranine ya Congo. Pour Congolais baki valeur mboka na été. Congolais kenaki na distraction Congolais soka la mungu na tongo ifalo baka nzambe merci na o sala pona biso Congolais ifalo baka ke Lumbumba merci makila na keda pa bate kala makila motoka Lumbumba eganga mokili mobimba Congolais ifalo baka merci na ba papa kimbango babunda ki contre ba berge poto zo litwana le 4 janvier yango makamba ba américain eza kukamwa te na yebi ke baaméricain bakoboma peti wana bakoboma ye abomi ebele tala le 19 na le 20 septembre abomi 102 congolais bakongolais bakende ka pamba bakende kaka gratuit ndenge wana jamais na makila bakongolais okende mbalo gratuit. OK, dernière question mais c'est beaucoup tu vois yambo tokomi presque na suka ya émission na biso l'écran duplex autre le belami mahambu ya situation ya République démocratique du Congo. Dernière question, et ça par rapport, parce que yo posa musicien, attaque que batbamon a cause combattant, mais aussi musicien, au sala bloc et belé, oyo, ils ont toujours na succès, et puis ils aura toujours plein de succès. Par rapport, il y a musique qui, oyo, il y a RDC, tout le monde, porte-parole, il y a Koffi Olomide, ex-porte-parole, il y a Koffi Olomide, Autokoufa, Otalaki Biloba, Lobaki, Otalaki peut réaction, il y a Batu, il y a Koffi Olomide commence à réagir. Et là, on est Wayambo, par rapport à la question, il y a bino ba musicien. En tout cas, de Konanga José Didi Dipumba, sorti na makama, on a kata musique qui a Congo, musicien, on a ba musicien te bando ki ba kufira wana, na ba wirira, ba jibila, tika peuple congolais mona ndengi wana, peuple congolais, ba moto soka ya zoki yo. Ndenge no kozwa mayele te azoki sope mbala mibale me bozolanda kaka bato wana obi makambo bamusicien na basala peuple congolais na badiaspora soki ezalaki koka bapays mosusu me bato ebele bakufi awa me okomona peuple congolais soki elamona ndenge ya kijalousie te mpo moto moko bakokunde na richesse aza te na libulu wana batiaka biso namonaki batiaki Sincha batiaki Papa Wemba batiaki Ale Moloto batia Forbe Chebeya batia Madilu ndenge alala ndeko na ngai moto aza riche azate moto aza riche ifo zala molimo wa Nzambe richesse à solo c'est l'esprit de Dieu un vrai richesse c'est l'esprit de Dieu cher oh Jésus alobaki oh non c'est la chair eza na litoma moko te oh tout ozomona bamusicien na kofi azolakisa bandako na bajibre na bawera c'est tout est vanité de vanité balali na bandako baolala na bandako wana 80 ans te baolala nango 90 nous sommes les passagers toza baleki nzela
yo tongi omoni mpasi bo bamona mpasi te bakoka koteka yango bakolalela yango bakaboli mbongo batie na poche yango babaki Jésus abisaki César abalakisi mbongo oyo elongi ya nani ya César bopesa bakofi na bawera na bajibe baza baCésar oyo ya César bopesa yango na baCésar nga naza na besoin ya nzambe etikala ya nzambe mpo na libela. Ok, par rapport à dossier où il y a Zobozi, Tony, tout ça. Il y a un autre expliquant que ezali makambo ya Zobozi ndeko na biso akufi bon liwe zuye na pena ndeko na ngai na koki ignorer liwa na été pas zalaki no sa mutu moko asalaki pa kofira kofi moko kuta zofinga ba kofi kuta ingrat peuple kongo atondisa ba Bercy na ba Zénith na Bolie partout mais tala kofi ndinga zofinga ba Congolais wana poto azomona ba Congolais pamba ngai naza na matanga ndeko na ngai naza na matanga ya 12 millions de Congolais na matanga ya bato bakundama na maluku 428 morts na matanga bato bauto okufa 102 personnes do na kobakaki mulimu ya bandeko ya zobo ya ndeko wana kufi ekene na kimia mais kufi azata internet te papa toyaki na papa wembawa tani papa wemba tiki mwasi na ye amate avion ake na Côte d'Ivoire ekoma na 5h du matin papa wemba kufi bamadila akenda l'hôpital akufa basan susi bakufa Luambo Franco akufa Dido Yongo akufa Pongo Love akufa Epopolowa akufa Jenga Ka Espera akufa nani Mwanza Premier akufa nani musu Ebale Mondial akufa Mama Monoko Sodine akufa ndeko na ngaso da tangelo ba musicien bakufa kofi azarie kofi c'est poussière azarien papa oyo salaire eza cher eza makile ezotambola na nzoto nde ezopesa efu na bawiski amelaka so nzambe azwika pema na elobi awa osoki botie kofi 3 jours na libanda moto baka kopusana te banzinzi bakolia ye na bangulu na bambwa kofi aza bakongole nde bazopesa bato baza na chere bazopesa bango valeur na bato ya chere napiaka bango valeur te nga nalandaka oyo eza na esprit nde nga nalingaka. Ok. ndeko na ngai José Didi Dipumba nga nadoraka moto te nga na milingaka ngai bokechi wayambo naza fier naza pasteur na vie na ngai ya bana na ngai ya libota na ngai na servi Congo na ngai naza complexe na moto moko te aza na cher okola ngai nga nakovanda te nadoraka moto ngai nakolongola eloko nzambe atia na kati na ngai te eloko nzambe atia na kati na ngai eza plus fort ke bato bazofukamela moto ngai moninga baboti yo ndenge baboti nga nafukamela yo na adore yo nalongola nguya na ngai ngai nana besoin immeuble te nana besoin te kona teka piscine ngai mabele ya Congo eza ndako na ngai c'est le temple de Dieu mabele ya Congo eza ya moto te ndeko na ngai José Didi Dipumba bakofi bawera bajibe bango mpe moto babanda misiki te tala tabule akei ndeko na ngai emene ya kufi emene ya tongi ndako apesa yango Maison Blanche alali te ife te ya bakofi olomide ok Kofi Olomide il est qui au Congo Antoine Moïbi moko boy moko son pressé il est qui ton a problème très sérieux makamba Congo ils ont coûté biso cher na vie na biso tout un Kofi tout un bawera ça c'est la distraction c'est les distractions tout ça ezala ba pasteur wala ba mama Olangi ba Marcelo ezala ba Kakenza ba Mukuna baza ba homme de Dieu te ba homme de Dieu ndeza biso tala lelo bato batelemeli Congo ndeko na ngai José Didi Dipumba limbisa ngai bato batelemeli Congo eza ba païen oyo ba pasteur ba balusaki ba shege ba fazer bano babimisaki bango bandoki bango na batelemeli Congo mais bango oyo baza kobenga ba bishop un grand homme de Dieu ne va plus pesa ba grâce na modèle bazo nalaka basi ya bato modèle bakaboli ba famille ya bato ndeko na ngai natangela histoire na expliquer bino lelo Congolais atangaka roi David aki mobateli meme est-ce David azalaki licencié est-ce nzambe aza na besoin
ba licencié na ba gradué ou bien nzambe za besoin d'esprit nzambe alingi tosalele na molimo totambwisa mokili na molimo na limemia nzambe aza na besoin ya ba licencié te na ba doctorat. David azalaka momemi bokola ba meme mamataki na trône ya Israël. Papa Kimangu azalaka licencié te gradué te mais lelo tovandaka tomoni dessin animé Papa Kimangu etaki prophète. Josué azalaka licencié. Jacob mwana ya Isaac alandaki akendaki kuna epa noko na elamba akende koboko akutalaki na Rachel mama ya Joseph na Benjamin. Jacob atanga grâce wapi? Salomon atanga grâce wapi? Salomon abaki nzambe pesa ngai sagesse, nzambe asopelaki sagesse. Batu kosakana na bato ngai na Congo moto abangisaka nga aza te, ba homme de Dieu baza te oyo azali lokola ba Daniel na Babylone babima te. Jean-Baptiste atelemela Herodia Daniel atelemela roi ya Babylone. Esther akenda kolima ndamba pesi grâce akutana na roi Cyrus po asope makila bandeko na bajup ba passer ni bandokio na ba mamolangi ba Kizamina ba Marcelo a espoke bato ba million ba passer Tony oyo mozombo azali awa ba oyo bere ba mutebele ba batena mia bere na poto mosala bango makamba Congo ba lobaka te ba kobeta la biso histoire de kaka na Israël mais ba loba histoire ya Congo te. Chaque nation est allée na histoire na yango. Chaque nation. Pourquoi bazo kosa peuple congolais boy? Okomona bango bazo leka na internet ya bazo beta histoire ya Congo nzambe te tout pour ça lobi libota mususu ko telemela libota mususu te mopaya koki ko diriger bino te ba koki ko te ya bino nzambe oyo boyebi te mais lelo ba Congo pona nini peuple ndenge nini peuple ndenge nini Joseph Didi Pumba ndeko na ngato kono bota na peuple ndenge boye ba vivre na ba émotion moto sozo vivre na ba émotion moto soko zali diriger l'esprit ya moninga yeba que esprit no ezali ya kokufa. Ok, merci beaucoup monsieur Boketchwa Yambo. Tokomi na suka ya émission oyo nayebi ki sali président wa tebele message nini et puis parole ya suka nini ok koloba na kati ya émission oyo pendant 2 minutes s'il vous plaît. Ndeko na Joseph Didi Pumba tozoloba na mongongo ya Nzambe. Nakosala koleka Nzambe te. Nakosala kaka nguya na ngai maloba na ngai eza kouta na Nzambe. Peuple congolais tozala bomoko. Peuple congolais fe banikitisa. Peuple congolais fe batika lokuta. Peuple congolais balongwa na ba rimer. Peuple congolais batika kosala idolâtrie. Nzambe ya boya idolâtrie. Toi adorer Nzambe. Peuple congolais bazwa mbongo na bango 1/10 ya 10 bapesa ngo na mabele ya Congo bapesa ngo na contribution oyo makambo ezoleka na Congo ndeko na ngai babrandi badekisa mbeka mpo na mabele ya Israël mabele ezali sacré na vie ya bato tabili Kongola suki libana tosukiti depuis Congo esalema Mobutu aya papa pe bato moko bayeba bi diaspora bokotinde eloko télévision te voiture te bongo ekotinda bato bachange te yango nga nalobi Nzambe peuple congolais partout bozali Nzambe abatela bino tokomi na virage ya suka tokomi toza kosenga kofukamela Nzambe tolelela Nzambe bolela na bachambre na basalon na nzela ya mosala na voiture tolelela Nzambe apesa biso deuxième chance. Tobi papa la deuxième chance to redecevoir le lisouté et puis lobi to kosenga na Nzambe il fait to tongela Nzambe temple biso ba congolais il fait ba tonga temple o catholique te o kimbangisi ba tongika temple moko ya munene ya Nzambe o place peuple et quoi kolelelaka Nzambe tobi Nzambe to salaki mabe to bunga nzela eloko ko pesa to pesi o temple de Dieu tozwi bawolo badiama biloko tu ya Congo moko mibale totiango na kata temple wana baobenga ngo le temple de Dieu tolongo église ya Mamolandi église ya Kakenzi église ya Kutino église ya Songolo Fakala yango wana église te église ezali motema ya bato tolalaka ndenge nini
pe tolamukaka ndenge nini peuple congolais va changer, peuple congolais va changer, pe oyo ayebi tout ngana lia un héros na ye aya ne brave oyo ngana lia kimbo ngai na kosolo na be papa Jésus Christ a changé apôtre Paul na nzela ya Damas nana kopekisa moto azali na nguya ya Nzambe akutana na moto mabe a changer ye soki bango baza kobanga bato na ngana ko changer bango na changer pe ebele na nzela ya Nzambe. C'est pas moi, c'est l'esprit na kati na ngai, esprit de Dieu. Moto azo diriger me ezali Nzambe ezali moto te. Même si bato bazomona ngai boketu wa yambo epoli na ze epoli na moto nyonso azo contribuer na makila ya bana Nzambe. Moïse asedaka te ntango amonaki Égyptien abomi Israélien. Moto moko Moïse akimi ake na Nzambe akenda kokutana na Sephora. Bongo biso 12 millions de monde mpo baka Nzambe asi asala. Pourquoi Nzambe asi asala peuple congolais? Parce que Jésus-Christ ayaka. Ayaka na bomoto na mosuni na makila. Atikelaki biso grâce. Alobaki grâce wana te ke mama olangi akokabola ngai na mama na ngai. Abaki grâce wana te kake eza akopanda ngai. Ngai nadoraka bapaster wana ya bademo. Bango tu baza baformation. Basima bakisi bamagicien. Fo moto aza na nguya ya Daniel akotelemela mopaya. Bakoloba vérité bakobanga te. Ndenge bapaster tout. Ale molota alobaki vérité José Didi Dipumba. Ale molota denosaki yango na babomine yango moni ke balinga mpe baboma ngai awa nayebi ebele nakoloba te basangani na bakomba te ebele balingi baboma ngai na kijalousie nana ngai na voiture te nasomba na ngai mpe ndako na poto te nafutelaka grâce na ye kosenga ngunda lokola Abraham asengaka na Egypte bazoboma ngai pamba bokata lebo na mpe na ndako na Congo te nana ngai na eloko moko te nakala mabele ya Congo balakisa nga place nga bokatu nazwi mbongo ya Congo nasomi ndako bazoboma ngai bakongole kongole azoyina ngai ka pamba boni mitema mabe boye boni kijalousie boye Nzambe asalaki moto na ndenge na ye apesi moto na moto chance na ye ndoto na ngai nalotaka ta kombata moko te nayinaka bango te nakipaka vie privé ya moto te nazwa mpe mwasi ya moto te oyo ayebi nazwa mwasi na yabima na boma libala na yabima boni likambo nini na ngai nini nasali bango nini José Didi Dipumba wayambo asali nini boni moteba Janet Kanamba ayebi mbongo na bango bamiliara te na pana makuna matata po ya Tsomba Jet André Kimbuta azosakana bango bazotika bato bazoboma peuple congolais bato tu babosani komba na bango ole balandaka imposteur wana ridi politique Kanambe Rwandais tout bato tu bokatale mbongo ya boye bokati boza kosambrouiller vie oyo bendenge nini to na poto na mboko oyo o basota nzala moto to azwaka chômage soko za na France okosala nga nasalaki na cuisine bruxellois nakozwa salaire na nga soko naza na chômage eza Congo te eza mboka bato babi boketu chaque musicien no apart okosala nasalaki nasukolaki basani se eza système ya mboka mais lelo nasepeli bana na nga bataki baklasse chancelier azoloba 4 langues espagnol néerlandais anglais français bolingi bosala nini nazowela bino baklasse ya poto na bafrançais na baanglais bozwa na bino français na anglais si bolingi boswana bozowela français na anglais boya koswana na mwana na nga Moïse abotama awa Moïse ayebolo bafrançais kitoko boya koswana na Moïse boswana na Davina na Baeli boswana na bango peuple congolais batika ngai calme nayiba eloko moto te nalotaka mpe ndoto na bango te nazola mpe moto moko nayiba mpe mbongo ya moto te ngai nakosolola na Tshisekedi na Moïse Katumbi nakosolola na Olenga Nkoyi boyo nyonso baza kobunda mpo na intere ya Congo nakosolola na bango na kasho ya moto te na prison ya moto te José Didi Dipumba nakosolola na bato tu oyo baza na kati ya groupe Ouais, Binomoro Bozolanda, monsieur Boketu Wayambo, comment est-ce que... Yawana, merci de José Didi Dipumba, na pesi mbote kaka,
na engambe sayo asoba beau-frère propre mama Didi asuta mabolonge inda to continuer ba prière commandant eso ipo waiza Gabriel Katako Ok, donc on a sa connexion et puis allo na pesi mbote na koko alwozi na pesi mbote na batoto bazotanga na prière nzambe apambola bango le 8 octobre tozana réunion munene ya peuple kobosala te otia numéro ya Fredi Matungulu na Failo. Merci José Didi Dipumba. Ok, merci beaucoup Wayambo. Nzambe asala na yo. Azala na yo merci ya José. Kotika ngai te Congo France eza ya biso, kotika ngai te poto mema peuple congolais na libération ya Congo. Tozonga lobi mboka papa José, tokosa ba société na biso lobi nzamba pesa Congo France eko mata télévision eko mata radio na mboka na biso ata na Bandundu ata na ba Congo ata na Kisantu ata na Uvira ata na Bukavu nzambe a protection mingi na mosala nyonso za kosala pona kolekisa ngai muumbu ya nzambe na télévision na biso na site na biso Congo France. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Ok, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Bino Batoubozoa qui vous a qui dispo ya landa émission Oyo le grand duplex autre le blaming makambu ya RDC avec Bokechu Wayambo to yambara batunyo surtout. Oya Monique alingi bayambae a contacté biso na numéro Oyo koza affiché na kata vidéo Oyo et puis les paroles et puis les propos tenus de cette émission n'engagent que son auteur par rapport à ma ramon surtout yo Bokechu a otchokoloba eza ko engagé kaka yemoko et puis par rapport à la question ngana tuni eza ko engagé peka ngamo. Merci beaucoup à tous nos partenaires, à mes fichiers Boukson Boukassa qui est le manager du site, à tous nos partenaires Oyo Basa toujours na Congo Basa Mbokane surtout en Afrique du Sud, na Belgique, partout dans le monde, pour ça toujours dispo ya Rolanda émission na bino na kati ya congofrance.com. Merci beaucoup, au revoir. www.congofrance.com